vraiment toza bomoni toza ebele équipe mobimba bomo déjà Landry pembe nanga zo ningisa makolo ya koloba ezali ebele awa na chaîne na biso surtout na émission likambo na motote to bako be vérité ngai na baki déjà mutu na mutu garder bande soki osali changement bande brusque okuta nanga na tout on a leki ngana ko information na source ou alors nous tozo kinde wapi lelo libe bae lelo libe bae ou alors nous to monaki ken piana nga otanga kombo ne po a ken piana na otanga on ko abimisaki basi biso to bi pirate eza originalité tozo la pululu te mais tozo ba vérité moi si oyo pululu akufi na maboko na ye na makolo na ye na mbetu na ye pene na ye c'est Coco Bikotele un point barre il y a pas d'autre en tout cas na kena no pas monsieur Landry papa Landry Boni ouais kitoko mère faut bandara bien Landry japonais soda Mobutu DSP libindi moko Landry japonais DSP soda libindi moko soda Mobutu libindi moko soda Mobutu libindi moko donc na loba boteni nga rigueur. En tout cas Landry est-ce que tu as qui monsieur Ken Piana bon natala kana émission Ken Piana te mais na yo kana pour Ken Piana nga hotel émission n'était pour Ken Piana za loko moko te Ken Piana za tina moko te aza noko moko déjà qui aza suka pour Ken Piana batu be ba ba été Ken Piana za pi petit y a pas de RFI mutamema patu mutamema pa Ken Piana makambu ya makambo ba journaliste waneza pas de RFI donc nataki émission était mais na yoka ki kaka nde batu bazoloba bon nalanda premier émission na été mais na yoka ki kaka comme yoka ki na ozaka juste introduction mais na awa pa mama Coco Bikotele madame Barbara moi c'est Sango ye Coco Bikotele ye vraiment toi na mbisto solo là Coco Bikotele bonjour madame. Bonjour. Bonne santé. Ça va par la grâce de Dieu. Ça va par la grâce de Dieu. Coco Bikotele to monaki matange bandeli tisuka nazaka na 3 questions ngala reposer bande ko na pas reposer yo mais moi ngazaka na 3 questions. Coco Bikotele kuku pululu akufelaki nini bomaki shiko Chiko abilité tous alaki et pas mes parents naé dimanche tout le monde 22h tout comme nanda kuna biso na 23h totalité vêti bah 1h26 minutes na côté qui avant ya totalité vêti 1h26 minutes parce que na mwana nda koti ya ekolala et puis tu es comme oui bah que Chiko akufi tant mwana zolela non bah le sandi n'a comprendre que Chiko a ça les crises n'a pas que c'est crise tout qui est un hôpital qu'on a un hôpital bah que ça biso qui akufaki en tout cas bo benga ngali souté bo tout nanga sur le mon côté bo benga sur côté bo tout na Chiko akufaki ndeni je suis sûr et certain à expliquer bino na makambutu à expliquer bino na lobabe moko Chiko a cette crise na se apongi un point barre côté la lelo yo bandeko gouvernement bandeko ebele oyo ba soutenaki yo ba assistaki yo na matanga le bani no koyi ko lo bana ba oyo tout ba soutenaki yo na matanga alors bah merci le balangi zaka ke merci vraiment na batunion surtout oyo balanda ki biso na era matanga o batika biso te quoi maman Olive non bah merci na maman Olive pour ceux qui maman Olive te mbelende tant mususu ba honneur au Chiko azui na suka awa alinga kozwa yango te vraiment na osenga merci mingi na maman continuer ka bongo ka ndongo zala ka ndongo sungaka lokolo koti bitumba ba veuve ba binzambe nde le mari de veuve c'est que le mari de veuve wana fa sunga parce que yo zolongola soni ya nzambe awa na se potangu ba veuve bazolela que tozo mona passe pour mibali na biso ba kufi et bando pesa masoni parce que yonde mutu olongola ki mibali wana mais tangu et po nzambe de mutu olongola ki mibali wana mais tangu siko nzambe atie instrument moko boye comme maman Olive instrument munene neti maman Olive ke abando sunga ka ba veuve po biso ba veuve tolela ka mingi te et pas vané ke ngana lela ki mobali nanga umela ki trop na mort ti makambo ngo
en tout cas il y a pas match ezaki sous 2 ou 3 fois te mbala moko makambo esalami na ndenge mobali nanga kundami na honneur oyo ke monde entier bozotala bana poto bomoni ndenge nini Chicot Pouloulou akundami même awa na Congo Afrique partout bomonaki Asie bomoni ndenge Chicot Pouloulou akundami eza pona kopesa mamo Olive Basel te mais ça vraiment que mutu asali eloko na ye yango wana asali bolamu yango wana ezopesa ngai esenga koloba ngo surtout ke na mobali oyanga tant mamo Olive banda osala bolamu na bato nga banda oloba tant mosusu bayebani hein mais romona lelo oke asala ngo siko na mobali oyangai na comprendre que mamo Olive asala kana mutu ayebani na ete eza motema oya botama na ngo asala na bato nyonso tout Nzambe wana oya baveve akota bitumba na yo papa ya orphelin akota bitumba na yo vraiment na bi merci na maman Olive merci na pasteur Wabundu Alessa ndenge ayaki vraiment kokabola passe jour ngo zaki dimanche ake même qu'il na retard amona qu'il fallait kokabola passe na biso elongo surtout que ngai veuve oyo ke mobala kufi na maboko na ngai oui et merci pe na ministre Sylvain Moutombo papa vraiment merci na ndenge ke otika kinda kuna yo fallait que voyager le même jour moment qu'il fallait ya tolela ensemble elongo na mwasi na ye et na opesa sous merci na nani na papa Weranson ndenge vraiment oyaki na sepe makasi po Chicot banda kolobela ngai yo trop mais na moni vraiment que na suka moni que faut mona bana o Chicot atikaki ndenge oyaki vraiment kolela na biso elongo na sepel makasi et merci lisusu na tenge na tenge ministre na biso papa tenge na ndenge vraiment oyaka bonga pa pona papa tenge na esalenga soki ndeni popo na yebi depuis kala bana Sylvain Moutombo balandelaka mingi makamba bana kitambo merci vraiment na Bill Clinton pendongo yaki merci lisusu na pomba ya nuance déplique vraiment ndenge bozaki na studio ya suka na Chicot otika kité oye vraiment tu kotala biso na sepel makasi na mama Chabani pe ndenge ayaki kotala biso na gouverneur pe ndenge vraiment boyaki na sepel makasi na popol ndenge boyaki kotala biso na sepel makasi vraiment et ça a plaisir makasi ya komona ke mobali na ngati suka na bando batu oyo balingaka e bayaki komi monisa non na bosanité nazo kene malem il faut comprendre que naza tisiko na ba problème na kati émotion nazo bango ne sengote notre perdre oyo aza mutu ya makasi ponanga oyo akomaki papa maman epai na ngai oyo ke lelo bana nga bazotungisa nga toujours que maman wa papa je ne sais pas si bomona ki mouvement ya moi na biso et abano ça mouvement nga toujours que dofungola cercueil oui donc pour moi naza mona mukie mais abano comprendre que vide moko etikali donc tu siko tozaka na vide batunyo surtout bazoya bazolo bazokende baoke na bango ngai nde sikoyo na bana nga to tika na pasi ebele baye na bango kolela Chicot Pouloulou mais prévenez que net siko bazate pe prévenez que même na cimetière to kendaki batu mingi bazotia maloba bazolo ba mingi botu na bango adresse ya Chicot Pouloulou nazalaki ngai moko ndi na yebi adresse parce na ketika mobile na ngai vous comprenez merci pour na ba comédien nyonso surtout ou vraiment batkaki Chicoté président Sai merci yoko toza na kobengo président toza papa ya Chicot Pouloulou donc oza bo kilo na ngai yo mtobimisa Chicot Pouloulou nga naza reconnaissante que yo ndobimisa Chicot Pouloulou oza koko ya bana na ngai na yeko ba merci koko na ndenge otiki mwana na oto yoko tozaki tisuka merci papa la diesobe yoko tu moi ba mingi zate na maternité na mona ekaka oyo osalaki bolungeza yo l'action oti suka na opesa sous merci na ba comédien oyo que tozaki na bango na cimetière oyo batika ki bisoté batika bisoté tozaki na pomba pomba ya théâtre pomba ya tozaki na pomba ya théâtre tozaki na quick
tozalaki na Jinola, tozalaki na Maswaku, na Kalunga R kutu tozo bima, Kalunga zoko talobi a omona place bakundi ndeko na ye. Na ozonga na biso kutu na oki makasi parce que Maswaku na volant azole la tite ozongi to place mo fois garé pour se maîtriser pour que la wana si la peau que la yazaki vraiment une émotion makasi aleli trop vraiment. Moi question na récemment mukie na oki otangi kombo président Fiston Saï o azabokilo na yo. Est-ce que okaki likambo sengaki yo na stade ya Vélodrome osangisa bana nyoso oza na mutema kibo mama? Oui, naza na motema wana ya kibo mama. So nazaki na motema kibo mama te na vanda na chikote. Yo kanisi ko vanda na star. Tia kufa na maboko na yo za pete. Chiko si basi bozo mona azu basi ebele na vie. Ebele monde entier chiko alingi basi. Même tina poto. Akufi na maboko nani? Na maboko na nga koko bikotele parce que naza na maîtrise parce que kibo mama ezalaki. O azaki na kibo mama te akovanda te babimi ebele lelo basa chiko biso tango tozova na chiko na ndaku landri japonais ayebi nga kuma mosusu oloba ngo te yo tendresse oyebi bazaki te bango balandi nde succès bayeli nde mbongo ya mama Olive nga na ye kolela mobali na nga nazolela mobali na ngai bana nga bazolela papa na bango o comprendre donc pas oyo nga naza nango yango mutu nyonso aza nango te bayebisa ngai chiko mkola kufaki bango basa chiko azaki na nini na se. Donc bref obosangisa bana. Bref bana déjà o chiko atanga o chiko ndima non sangisa bango soki lelo parce que chiko atiki biso non esika soki lelo esika ezali nga na vandi baza bandeko ya bana nga. Est-ce que on dit pas un jour tout monde qui tonton na biso petit garçon na biso a imité qui papa na un jour on dit ba mwana na yo akota na scène? Mais pourquoi pas ceux qui azana ngona makila chiko bandalo baki mwana abandalo bana oya mukie ceux qui bazo seka bio za comédie netinga les autres mode ya papa na ye abandai ko loba yango mais ba tendresse ba yebi chiko akinda tournage na mwana na ye oui azana makila wana. Mais tout le monde moqué Coco Bikotele tout le monde ba titre salami ebele na niveau internet okimi na $10,000 ya maman Olive $10,000 yango basi neso babimi basalelo ba émission pour na $10,000 yango siko eloko epesinga mawana pasi place na ko comprendre que bayaki kolela chikote mais ça peut normal pour baza pe basi ya mabala amour cause al susute po bazaka na baona chikote. Maman Olive, maman, nazo kufa po na yo. Mokili ezoloba, monde entier balobi, opesi nga $10,000 ya chiko na kimi na yango. Maman, na yebite, otindaki mutu ayaki. 10,000 bango bazoloba, ta musu bozo yeba te. Po bango pe bakoko yeba te po bazaki na bango basa chikote. Po so mutu aye abanda koluka Koko Bikotele. Et puis vane que même na émission en souka, batuna ki chiko émission ezali. Batuni chiko so kaza bana combien? Chiko pesa ki bana ngate émission ezali aloba kaza bana 4. Bobo manga pamba. Ye moko be émission ezali chiko biaza na bana 4. Oui. Émission ezali so bolingi ba oluka bino siko eza na YouTube batuni na bana 4 oza na basi combien obina na mwasi moko mwasi nani abaki Koko Bikotele donc ba obo bazoloba vidéo ezali makongo na pardon na katote bon ba nga be preuve ezali nyonso na vidéo ba preuve ezali na vidéo mais to moni moi clique ya bana basi balobi ke biloko o ezala na kata ndaku na yo eza ya bango. Bon, en fait, clique te mais eza mwana mwasi moko aza moyindo babenga bibi soki baby soki nani bebe soki nani alobi auti Luanda biloko to eza ndako na yo kuna chiko eza tinda chiko po faki na février awa baza ndako mona chiko aloba na ye azaka na mwasi te. Ata na mamba na ngatika na seka po na mona nde basi ba otula na Kinshasa papa. Nzamba botisa mibali bako mebele po basi penza batuli. Komona ke basi babanda koyoka na te. Babazaka binemi
pour ba combattre nga mutu moko ba sangani et là déjà que na force tranquille omoni mwana mwasi wana na otanga kombo nete na fule te ngam natika na gaz a Chiko po nazaki ndako mo na Chiko atikeni nga gaz parce que gaz wana funa garder ango po na bana na ye na ko bimisaka gaz wana te po na fula mutu mo boye azaka bongo. En tout cas merci question moi sur les alliés pour retourner sauter pour nos anat landry yasuka yango yo tomoni vraiment Coco s'il vous plaît aux censés au répondre ngana motuna oyo pour yango de bato bazo zela eza secret caché parce que bango balakisi mokili yo za mabe mais ngana moni Coco pona yebi pe ebele Coco toi tu caches beaucoup de choses ozo bomba bango o pakolo bango mafuta mais ngana otunoka motuna pour likambo na yebi yango à propos ya Karine o ataki tenti na vidéo wana o ataki tentir asbota na Chiko bana bete sur moki po zela kate Chiko ebisa ko fi wana sala nini vraiment ko bombelo était à cœur ouvert le bana balandi ba tout ba olando na monde entier na répondre dans le kamo bolba ki biloko o nazana ngona ndako yende eloko nini o Chiko ebiso bakabwani po ngape na biloko wana na répondre ka po botuni po na kotala ba makambo wana te na boye bokuti ngai bokuti nga na va na se na ole na no mobali na ngai Karine atiki mobali na ye na Lubumbashi Karine atiki mobali na Lubumbashi ana mawate potanga ngozonga ke kuta mobali na ye na ndako basi onyo so tuana ba ye bazana ba ona mawate po mota o ba ikotika bana bango balela Chiko ba ozonga ba okuta mibali na bango nga za mawana za suna mobali te na tikali na bana Karine nga za mbanda no te nga na kabola na Chiko te oye na famille ya Chiko so ba ba bombi avokoto yebi ke kende la pasteur Ernest ye muta koti siyo so pour na pasteur to nga kota te bazo ba ke succès Chiko bandi pa na yo yo kanga oyiba ozwambonga Chiko okenda nango okenda na mbonga Chiko okenda na mbonga Chiko lelo ba $10,000 bo Holanda o maman lui va pesinga yango mbongo yo okenda na ngoti na partenaire kataka passer Coco s'il te plaît kobanga mutu te oya devant la télé nazo ka instituté parce que nga na ebi vérité solo na bina loba bato na ngi o loba yango kaka ye mo pour le reste na ngamo na gérer ba nga na za mutu obanga te na biso ke na ne sengo te na okota na bango te ye ozonga okene mona bisengo ye na mbali na ye donc eloko ekabwani na bebelo bokabwana ki nango eza mamba mbongo oyo kendaka nango yibaka yango o pasola passeport a Chiko linga bola mo Chiko te be preuve ezalité yo mema Chiko mobali ozo yo bundi alelo mema eti na commune okangisa Chiko na commune mambo wana na tikelo bo traiteur na tendresse mutazaki na moment na ngeza kali solo Chiko abetela na miso a tendresse ki olekai na mbongo po to bandaka tendresse azalaka olekai na mbongo yango yepa mona na eti na te ya ko zonga na yo mais na conseil mona opesa bino basi oyo boye kwa bopesa mibali na bino respect boza na mibali yango pe ya bino bazo ko maîtriser bino te pona nini ba papa mibali oyo boza mibali ya basi oyo bomoni baleki awa pona ofinganga bokanga bango bo maîtriser bango baza na maîtrise te kuna epa na mino bazaki basa mabala mais pas Chiko et pas ba Chiko so botie caméra mais akasana ba semeki na bandeko na bino ba olinga bango bazonga lisusu te donc naza vraiment kuna te quoi. En tout cas merci beaucoup. Suka makoko moto ezopela na poto makasi toyebi ke yoza mwasi ya moweyi oko calmer moto wana entre ba comédien na ba fan na bango tant que babinaki na kinga kati bana poto ba sepela na acte wana te sengela bango pardon nga za posaka sengela bango pardon parce que bana poto ba koyoka mama vraiment iza mawa na pasi pona makambo to tikoleka nango kwa Chiko Pululu akei oui c'est vrai nde bolobi ki botalaki ba comédien bazobina na kinga kati Chiko aza ndeko bozo welela Chiko paza ndeko na bino oui epesi bino pasi ke ndeko na bino alali na morgue aza na morgue bango baokende lia bazobina nayebi te
vraiment nasolaki na bato ya poto mingi baye bacomédien bazolela balobi ke naleka mpona koloba mpona bango déjà chiko ake na ye vraiment naza na camp na bino eza te ke na soutenir bacomédien te naza na camp na bino bosoutenir nga ti suka bozobenga nga ti na morgue bozobenga nga ti na nde tokuti bozobenga nga eza bolingo na mawa vraiment so bokoki kolimbisa bacomédien na eloko bango basalaki po déjà chiko ake soki bokoki kolimbisa bango na babi te ke na makasi te soki bokoki kolimbisa bango ke oyo bango basalaki so bokoki kobosana eoza bien merci po chiko mpe mpasi ake avanda mpe na kimia. Merci Coco, je pense que tu as vraiment pour tous ceux qui vraiment respect.